Mbotena Baïban Sobazuli Bakulina Bolani Mona Mboka Piroge o Matalatala Kitoko Maimoko Mwalelo Tina Nawa Pese Basango Mambi Matali Tata Mokonzi Komonena Wenge Mona Mboka Werason Nakolongo Matalatala Nalifiki Nalimeme Pena Botosi Sasa Kinshasa Suga Dans le bien, est-ce qu'on y soit toujours patient. Voilà. Pourquoi par au tout na liste nga bacha ngate. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue sur Image Prod, la qualité qui fait la différence. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour partout où vous nous suivez. Nous sommes en direct de Paris, la capitale de France. Vous nous suivez. Devant vous, c'est votre présentateur Joe Kenda, le stratège. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Piroge Mwanamboka, avec qui nous allons essayer un peu de discuter, d'échanger, de soulever certains points que beaucoup de personnes ignorent. Avec lui, nous allons parler, nous allons discuter face à la vérité avec Piroge Ibuna. Sans plus tarder, Piroge Mwanamboka. Vous tapez ça presse, lingala, côté ça lingala la presse, na masolo. Donc, sans plus tarder, nous allons un peu faire un petit récit par rapport à la biographie Naye, sur vie Naye, oui, Babanda, quand est-ce qu'il a intégré Maison Mère. Ok. Il s'appelle, son vrai nom c'est Monsieur Lianzia Ilinga Piroge, surnommé garçon modèle, actuellement Mwanamboka Piroge, originaire de l'Équateur,
débute dans l'orchestre Wenge Musica Maison Mère comme fanatique vers les années 1990. 3 ans après, deviendra chanteur au sein de l'orchestre Opération Drago pépinière de Wenge Musica Maison Mère. Après 9 ans comme chanteur, il sera nommé officiellement porte-parole de Wenge Musica Maison Mère par son patron Werason, suite à l'absence de Sankara de Kunta et de King Tequila restés en Europe pour des raisons administratives. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, Piroger fait la fierté de Werason à travers la communication. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais vite recevoir mon invité qui est avec moi, Piroger Mwanamboka. Bonsoir Piroger. Oui, bonsoir les stratèges, bonsoir Naba. Téléspectateurs, mbote na bébon sobozuli bakoline na bolandi lolaka ya Congo, mwana mboka Piroger o matalatala kitoko maye. Moko malelo na moyambe mina mopanzi sango Jokenda le stratège pona meka ko panza lontsotso boko koeba mambi matali basango ya mwana mboka Werason. Pe boko ko kundolo mambi matali basango ya mwana mboka Piroger lolenge botiko yoka stratège otiko lobela bino. Ah Piroger mwana. Webi sala ngai webi en tout cas félicitations à nous avant de bande émission. Natondi botondi. Parce que aux ali jeune moko oya okuta ba français ba nini pas ba porte-parole au s'imposa na lingala. Ben oui, sans complexe. Sans complexe aucun. Oui. Bon, parce que on a remarqué qu'il y a une communication même au côté politique, bah le baran en français. Même au côté ni français, bah tout balingi français. Alors que tout ça ba congolais, biso langue na biso eza lingala. Pe lingala ngo benda lingala o bena botangi lingala. Donc ils en a banon belé bazo botama na mikili apoto ba yebi originaire ya langue na bango te. Ba yebi ka papa na biso congolais, maman biso congolaise, mais langue na bango ba yebi yango te. Alors à travers la communication na biso ba Piroger tant tolo ba lingala boye ezo kosunga bandeko ezo sunga bana pe ba comprendre lingala eloko boye lobi boye à travers biso ya omoni Piroger na opta na ngai ko panza sango ya mwana mboka Werason na lokota lingala. Mais oyebi ke Piroger na kati yote système oya na ngona ti le lope na mona ba chaîne belé comme na kisasa ba na ba bosolo na politique pe ba na ba lingala ba chaîne ba politique ba lingala facile ba lingala facile ba magazine na lingala ba débat comme na ba lingala tout. Mais tobo sa idéologie faut te ba ke muto ya na système wana s'imposer c'est Piroger. Oui, c'est Piroger. En tout cas quand neto lobaka pour reconnaître bien ba tant ba sa vivant. Très bien. Soutenons nos vivants. En tout cas moi je suis fier de nayo. Piroger na o sala pour na biso. Pe na o zo continuer ko sala oya na système na yo sti na o s'imposer. Félicitations. Bon, si quand on a émission na biso face à vérité, to link to e peu Piroger, biso déjà to expliquer quand même na moi le laka ya français, biso yo moko siko na le laka pena ya Bangkok, lingala pena. Betra biso moi briefing. Qui est Piroger? Piroger, qui est Piroger? Garçon modèle. Ok. Mon mboka, yeyo, mon garçon oyo, il est sympa. Votre humble serviteur, votre humble porte-parole, votre humble chanteur, votre humble cinéaste, votre humble MC. Pour nous MC. Donc maître de cérémonie, na sala ba mariage, ba anniversaire, ba bilo tout le monde na sala ngo. Piroger abanda wapi. Je suis né à l'Équateur. Na botama na Équateur na village à Bouilinga na Baringa. Mais baninga ba ka soni oloba so botama na mboka ba ka soni. Yo ke la soni de. Ba complexé parce que mboka oui ba complexé. Ah c'est bien ça. Parce que ma mbo tout monde là do sala les autres taka na mboka na bisoti. Tout et utaka na mboka na biso donc biso ndé tozo fournir donc il faut toza fier na mboka ndeti nga na botama na village à Baringa na Kinshasa na bomwana na bobébé. Alors na vandi na commune na Lemba bana Lemba na pesi bino mbote bana Lemba terminus na avenue Kaowa bana Kaowa na pesi bino mbote na bandi kotanga na école d'Ibasana ezapeka na avenue Kaowa wana école complexe scolaire d'Ibasana. Après to tamboli biso biga biso ba parents biso bazaki ba locataire obiki locataire azana commune te o ngana mona commune bezala te poto tambola to futela banda ba commune belé to la moto ke masina côté to no vanda na avenue Ndelo na avenue abattoir
na veni ndelo tovanda na ba Delors Amana, architecte Delors Amana, et c'est tovanda na ba sœur Marie Misamu, paix à son âme, na église et pas pasteur Jean-Noël Fouamba. Tovandi wana tolongwe masina to tambol ba côté roi Baudouin comme côté hôpital roi Baudouin tovanda pe kuna l'air wana à l'époque Général Motor. Hein, société Général Motor commune ça na mona kimbantseke mona kimbantseke na veni Zobia. Maintenant ce qui me fait plaisir natangi na dans Wenzangando kota Wenzangando na complexe scolaire bisiki la bien passe. Ouais na mandolo ce qui me fait plaisir vous a complexé na bisika olekate. Ozo loba bisika tout banda ko futela vous avez dans le pango te vous futela na commune telle vous futela. Pourquoi être complexé? Pourquoi mentir? C'est ça que ba jeune belé ba ozon asima na vie. Pourquoi? Parce que balingi apparence balingi kosa mambo ba na ngote koyoka soni esika uta nga Roger no moninga boye na lobango charge. J'encourage tous les courageux baya ya tout ba courageux nyonso bozo tala nga na encourage bino po nga Roger vana la star lelo comme appelle que Roger wa kanga ba photo Roger fandi bo mutaya peso 100 000 euros boye. J'étais d'abord courageux et je suis jusqu'aujourd'hui na banda côté ka mapa nga na teka mapa na kezo mapa penda na boulangerie. To banda kezongo na boulangerie ya bypass. Wana to vana na matete. Donc nous avons na boulangerie ya bypass to côté na matete na quartier Kinsaku wana na wenza matete. Bipi Roger. Nga Pi Roger na teka ba papier. Ba papier na kangisi 10 papier na teka. Nga Pi Roger na teka mbabola yeyo bana mbabola nyonso na pesi bino mboti ngai donc collègue na bino mona mbabola ngayo na teka matuka mbabola. Wow. Pi Roger na sali na teka ba cigarettes 3 cigarettes à l'époque ambassade tumbako léger na Okapi 3 cigarettes mona simno na OK na otambo nango na otambo na baba ndenge lelo bana effet ba koma bana effet na lelo wana tozaki bana effet bana cigarette mais nazala na cop na mona na olinga Congo trop mais na tika sa ngote oui bien habitant kosukola ba voiture locker au sala pe msala te na sala te na bana ko linga ngo mais na sala ngote aux opportunités na regeta ngo fort. OK si le regeta lelo quand même Pi Roger quand même lelo regeta ngote ça na lelo ndebiso to na ba poto au sala ngo sko au moderniser na poto tant yo ngo mala voiture na o sala mo solo yo asukolela kwa biso mo gato sala ka basani no tango damara o da mo sukola ko yo mo kaka yo mo il faut ça au monite que ma moto sala en Afrique et ça ba formation porteurs à la l'aise na poto. Ouais, c'est une formation. Merci beaucoup de Korangai pour moi comprendre côté mutawuti. Donc la vie il faut toujours tenir quoi. Wana vie nanga il faut que zala makasi. Esika na botami, bisika na vandi, bisika na tangi, vie nanga na sali avant na sali tout ça. Avant na la vie professionnelle quoi. Wana vie nanga. Sikoyo Pi Roger yebisa ma musique, monde la musique okota ndenge nini. Danger. Okota ndenge nini na monde la musique. Nani amema yo, ogendo sala test, ezaka ndenge nini, obando tala ezaka ndenge expliquer bisonam. Déjà de bas âge naza amoureux ya musique na théâtre. Depuis na mona muke, amoureux ya musique na théâtre ya danger. Nga na âge ba 9 ans 10 ans, soko tindi ngai. O Pi Roger ke so melange lo na coin. Seka na kena kuti nganda. C'est wana biso na kimbantseke nganda RTL. So kutika nganda pour à l'époque banganda on beta disque mutu mona bien c'est 10 disques 10 chansons et on beta tous les 10 chansons parce qu'on il faut na tellement il faut tous les 10 chansons ici là au moins tant on nganda ko ba betinga pour mutatinga kio mais yo ke na hotel mo ka no ba musique à cette époque on a biso toyo ka bina ba na lokalo mingo na zuate na zuakate na mela poison nyoso pamba oh poussin au komisinga bongo papa oh mama bemanga nazana Joski Kambukuta biso to ba fanatique ba OK jazz ko tango bandoka idée bando boule pe que un jour po yemba ou bio bandoka ka na par sentiment ka la musique fort na ngana sepela la musique fort na se monsieur motema nanga oyoka otala ndenge zali kobeta bolingo eleki ngai nzoto ngayo kotika nga te noki te nakoki na kufa oyanga na yo mama nayebi ntango oyoka banzembo wana do wa biso to bala mike ba age ba 9 ans ba 10 ans ozoke lengi moko do on dirait na wana compatriote ozolia chocolat
Vous comprenez? Banze molo ba oezinga lelo na yebite ngai mwana moto na kobela. OK jazz. Ah ba nostalgie hein. Na ki fanatika OK jazz, na ki fanatika Empire Bakuba. Empire Bakuba seraba Adamo aosilikoli ya mbuma eva mwana na ngai aobuki ya ngabikila na bakitani babino lona pobolia na motokinde ozwili futa o vivre o lukaka débriez-vous pour vivre biso ba seri wana ba seri wana ba kolinga yo motema na ngai esalaki feto bolingo lokola tonga na tango ya maladio likaye epi mwaka se molinga na likolo yo bolingo ezaka na suka kaka na lilita bolingo esala pasi soki ezangi affection motema ezwaki moto lelo eyepi yo ngana yeba ata magi na bongolango ndoto yo butu na butu na lotaka kaka yo bolingo Clemence Mambitala lelo ekomi nzembo mikolo ya kobanza ekomi se souvenir mamaleki voilà parce que la série na biso to ba mike ce qui na vandeli divisé par deux na bar ti nzembo sur aussi là pour nga na ebi ba nzembo tout donc musique et sa passion et ça peut le ouais ça c'est vrai mais génération na biso za wenge ngana ce que moi na wenge ce que quand est-ce que wenge kota ko na mutu quand est-ce que wenge kota depuis ka mulolo ta mulolo okomba seraba zonga moni wae jibe akolela yo maiwa wae yo motema nanga piroge wae yo mabanzo nanga wera sone yemba de gosengwa kayoka ina leli yo na maina miso yo kozongelanga na leli yo na maina miso tiba suwe wiza dalama yo mpange munuma alfa vekao obige piro chez les lopena ba découvrir face benao ngane nduleman ngana vous porte parole c'est ngandule toko mawana toko mawana timnando koma voilà donc nduleman pena nga wingi à partir mulolo OK à partir mulolo là ba ko bomanga ce que bien de temps ba celle qui ne bouger to basali ki ne bouger on a bien donc ba bomi biso na sens que elengele ki l'air le roi de la forêt zo yemba penza ataba finginga ataba tonginga David Mombele o kolanda kateo no kite koya kozanga piroge mastana yo simplice o témoignanga o wachare golf kizola ma oh ngana lela nanie wana penza ba wenge biso après les toi qui a bolingo ezali pona mbongo te batika kotungisanga pona tande motuni na kamwe papsone izebonga ngana tumona nani ngana lela wasenga ngana tuna piroge donc ba série na biso ya ngwana nga penza wenge. Si on a wenge, ngai fanatique numéro 00 ya le roi de la forêt. Nga à cette époque on a fanatique donc à cette mais jusqu'à aujourd'hui donc on a maintenant fanatique qui a le roi de la forêt. Si on se retrouve à la maison mère dengue. Place que tu tokoma si on se retrouve à la maison mère dengue nino kena ko sala test ba mema ko pas muto bandolo ba bien pour expliquer bisona moi nyono comment maison mère dengue ni tio comme lelo oza porte parole. Kasi lorsque wenge musica et kabwani voilà. Ma génération et kabwani bato ba kabola mokili ezaka wera son et jibe piana ba kabola pena mokili kia do opena ngamba wera son ngamba jibe piana siko biso ba oyo kamenge yankoye biso wera son etolanda ezaba biso yo biso tobi biso wera son pour tellement déjà fanatique wenge mais wera son ado yo kota pena tanka ba kabwani na 97 wana jo mi côté l'air ka wenge kabwani. OK. Biso ce que tu comme on le roi de la forêt biso ba fanatique ya wera son. So tel ba clip banze mo lokwa
pona nini kakanga mobali tofandi bamvula omona nga batu bele bazala piro jaza okolekisa tango ya pambanga na si la vie ebonga clip wana tosala ngo na la zamba playa omona piro je nazala déjà atawana mais batawana nazaki fanatique ba concert ya palais du peuple ya cheval oh le roi de la forêt na cheval oh concert au tilelo artiste mono a betango plus de 500 000 personnes pour esplanade on a palais du peuple l'équipe stade de Martin na munene bato ba ngote esplanade a palais du peuple na monaka et l'équipe stade de Martin na munene bato ba ngote parce que Werason le roi de la forêt tondi sango parmi bato bazala biro je pe nazala na concert en haut. Donc on a mon à la zamba playa. On a te bill n'enga boiranga. Piroge na la zamba playa. Donc nayaki non ancêtre malama fanatique. Après 3 ans de fanatisme, na komisko ko bimisa talent nanga. Na le temps na la zamba playa moi là mon sana vani na bani yemba. Papa Nico Boakongo a découvert nga paix à son âme. Yo azaki encadré ya orchestre Opération Dragon. Ndai singa yo. Mo yebite yo koko yemba. Yo sha test. Na pe na sala test na Opération Dragon et Simba. Na année 2000 ans. Wana oyaka na vocal nani? Oyaka na vocal na moko bien ou bien za interprétation ya. Wenge so ye test foi mara vocal la moto déjà ye mara. Oyaka na vocal nani? Na mara vocal la venanga Adjani AJJ. Pour moi, na live fort wana c'est wana intervention rapide. Oyo kango to découvrir de face ben parce que les lobes na pirogie azola ki sa ba qualité deuxième qualité za rango mususu. Oyo kango angaya belo rango na sala ko nini na mokili jojo idari na bomako na nyorizo masambelo sekakia mimirita. Il faut te pardonner, Jackie wali molopo. Ngai mawa. Te piro j'ai faux ongla oyemba. De la fora récupérer ka oyemba. Parce que oyemba c'était pour usa ba qualité oyemba za boy. Oh, butuna bana la Louvière centre. Bana la Louvière centre na Belgique. Na moni vidéo mo ezo circuler na réseaux sociaux tambozo yemba tout ça. Na maison mère, c'est-à-dire que effectivement na ba mission maison mère. Bon, ils ont dépendre. Ça te tente pas? T'entends ressusciter ou bien? Non! Ils ont dépendre dans le roi de la forêt, ils ont un grand formateur. Le roi de la forêt, est capable de voir un chinois. Ouais, mais ça fait plus de 6 ans. Oui, Rasson est capable de voir un Oui, Rasson est capable de voir un baba. Yo no mona yo anazan ali to ya musique ya danger. Donc, ils dépendent dans les jours où nous sommes en disque, moi, bimo belo, moi, bimi, bon, qui voit piroger. Malamo tant au site test bazio. Dans la salle test en Opération Dragon année 2000 ans, na continue na travailler en Opération Dragon en tant que chanteur, tu travailles, tu vas ne répéter dans espace mongolodia kana na rond-point ngaba. Tu vas ko répéter na ngaba na bana makala na venu mini Congo. Bana makala ba ebiango na venu mini Congo. Tu vas répéter wana, tu répéter wana. Ti ba maso na kuta ba mso ba longwe. Ngaba yo changa chef d'orchestre Opération Dragon. N'a œuvré pendant 9 ans, de 2000 ans à 2009, étant que chanteur Opération Dragon. Après 2009, né, le roi de la forêt avec Koponanga, le rôle la porte-parole. Est-ce que porte-parole, ils ont une qualité, ni critère les actes pour base porte-parole? Parce que Naza d'abord artiste. Au moins, un artiste, c'est quelqu'un qui apporte. Tous les artistes ne parlent pas, n'ont pas la capacité de communiquer. Yango monara et pas faire un guitariste. Ayebana roleka ba chanteur. Pourquoi? Parce que il a l'art de parler, communiquer. Voilà. Donc au cause à la artiste mais si tu sais parler, ils appellent un plus. Tu vois? Ngai déjà, tant on a une Opération Dragon, ils ont pépinière. Normalement, ils ont dit c'était que il faut balo belango parce qu'ils ont dit pépinière. Mais nga, déjà na mon pépasika na lo belango. Malgré c'était pas facile. J'imagine. Avec à l'époque directeur Moni production, directeur de marketing paix à son âme. Abana ko mona on était confusion parce que mona ba sankara de compte ba leki ba lobeli wenge ezaka ya Werason.
moment ba yebsa bango ke mutu muso pa ke lobela susu wera sona na nenga opération dragon et ba do pesa bien te mais ve moni ba combattre kanga comment pendant niveau ka bi ki fa kangisanga pour nous déranger musala et de la forêt bando lobelo au te ko l'orchestre lo ba bando wana suka la kanga na pauvre monib o komba petit keba na yo sana monyo sur na TV sana ki sango le gars sur TV o mona yo ki mais na leki. Dans la vie, il faut être déterminé. Déterminé, ok. Dans la vie, il ne faut pas banga. Est-ce que style la lingala ko na lingala na TV wana ya makasi wana na ba pesa ko ube yo moko muto zo nga moko na s'inspirer. Un artiste c'est celui qui apporte l'inspiration. Tant ba nommé nga porte-parole en 2009. Na bandi pe na banana un peu normal. Mais tant na bandi nga mo na sali constant. Na bandi pe na sali constant. Examen de conscience. Nabina na mondo toi dans la mbiaka lokola Roger Ngando, excellent porte-parole. Ça va nous le bas français avec noblesse, diction, accent. Voilà. Toi na batulora ba King Tequila, excellence. Diction, accent normal, sans souci. Ba Vero Jani wa Miranda mais avant de l'obélo français. Sur tel côté gréco, toi na ba Sankara de Kunta, Blaise Élément. Tout ça na ba Papi le Prince. Tous qui na Mbonzo centre-ville à l'époque. Tous qui na Massa Zobozi, personnam. Bango ça ba bando beta gréco au côté le matin. C'est total côté monsieur Soma c'est ba proverbe Blanchard Moussaka que je salue en direct de USA. Blanchard Moussaka ça bandi ko lobelo au Kokase. Côté kuna ba Laurent Fabrice pe bazalaki. Alors pire jaillé, okobima ndenga nini. Il fallait qu'on se démarque. Il fallait qu'on ait vraiment sika. Ndo monasko na ya na tidie terrain Nathalie papa makoto ndam mezingom. Nathalie papa e kamba e yoleka. Nathalie personnam papa na biso bolo wa bonza quoi. Nathalie personnam papa na biso lisimo papa na jantamisi. Papa na janta oui. Pour battre les jantamisi no aboire pas jibe azamon na journaliste. Papa lisimo na azaka na RTNC. Nathalie ba papa na sangisi bango papa ikamba yoleka papa lisimo papa bolo wa bonza kwa na sangisi na papa makoto ndem zingom to na sangisi bango siko na sali piroger ndo mona soko ba tuninga likambo mbote na ba bonso bazuli bako koloba déjà mbote wana zolo ba déjà papa nani Lambert Mende na biso te tana banada mbote eza déjà nani bolo wa bonza kwa mbote wawa ya banda rapena mbote ya momo na zwai ok mbote na ba bonso bazuli bakuli nena bolandi mona mboka piroger linene bolandi mona mboka piroger zanani papa ekamba yoleka donc là tabango nyonso na quatre légende wana na nzoto na ngai ya mona bimisa piroger mona mboka mais bon mais biso ba secret o bisa biso hôtel ya ngo fallait yo zala kaka face à la vérité ndo biso ben oui fallait yo zala kaka parce que moi générique nano net opé ça information ndengo beta ka on ça là moi bien fort mbote na bayiban so bazuli bakulina na bolandi mona mboka piroger o matalatala kitoko mayemoko mwa lelo tina na kwa kupese basango mambi matali tata mokonzi ko monene awenge mona mboka werason na kolongola matalatala na lifiki na limeme pe na botosi pona ko pesa mbote alo kumu na tata mokonzi kumu monene awenge mona mboka werason lombe mobali alongona molongani moye mama pasteur asi de juma mpata wapi bakotala biso moko lelo kuna na ndakuna bango ya solo to boye obasa matali mona mboka werason mo sengo simbate lo memo bali mona mboka werason natina botomboli ba bolombolo mboka la biso o ba baza ko bunda pona ekolo pona ko pesa bango lokumu mona mboka werason na tukuluku ya balanga nzembo ya wenge musika maison mère ba beta kilisa na motopi ni sano na ndembo kuna na moko moyenga moleki na etando kuna na kankokolo wapi penza e yungweleki putuluma mataki makama tikala ki pamba tezaki o pesimwa imbwa bo imona mboka werason na chaki mongete abwaka ki mongete moko kuno liziba place qui va imboka talatina tolobi sombele suka bisanga bolobo suka bingwele sombele nini sombele suka bisanga bisanga bolobe suka bolobo suka bingwele sombele ezali moni tangu bana Équateur ba voyage
bande ko na biso ba voyage na masuwa Trésor Bolombo ayebi makambo ingénieur Trésor Bolombo ayebi makambo na oloba tant bande ba voyage na masuwa na balibongo to bakendaka baleka ba bisanga oyi ba bisanga ti o to benga besobe ezaka ne sobe mo ba benga sombele c'est bo komi yango bo mona so esanga te bo mona ka mai ti bo kende yana ba sombele suka bisanga donc so bo komi na sombele esili. Ok. Bon, moi, je suis sangatin. Bolobo, suka bingwale. Bolobo, zamboka, ba papa, le ba boziana. Aza mwana bolobo. On comprend, hein? Donc, ba inspiration no sana. Bolobo, suka bingwale zani. Bingwale za kwanga. De so kenzela mai, il faut misombe la daba kwanga na yo, magam na yo. Pour so ko oleki bolobo, on somba so kwanga, te sauté. Yangwana sombele suka bisanga bolobo suka bingwele maluku suka kinchasa suka wapi na lobi est-ce que nous swana ou improviser ou bien muto apesa maluba makamwa wana makamwa ba via ba mikolo mais yo c'est trop jeune mais makamwa makasi bon ba parole ya minene muto apesa ou bien na yebiso dans la vie il faut créer ba jeune chroniqueur basé belet Baya Piroger boni moni wera neni héritier neni ferré au moni te faire ça qui bodo mutalika polémique mais yo conception dans les années tu vois face à la vérité les choses cachées au bateau ba bagité obi ke bateau ba découvrir Piroger on est boy voilà donc cela veut dire n'appeler naie étant que porte-parole fallait n'apporter un plus fallait n'a dit jamais vu au bateau azar quitté. Et on a un sala. Prévenez qu'il y a un diplôme d'excellence. Ouais, dans le image, diplôme d'excellence. Ok, mise au image wana total nenge donc ba pesa un diplôme d'excellence. Na club des étudiants, il y a académie des beaux-arts. Ba pesa ils ont une académie des beaux-arts, ils ont qui club des étudiants, il y a IPC, je crois. Ba pesa ngai Jacindala en tant que meilleur porte-parole. Bon, en tant que meilleur porte-parole. Ils ont nini mwana ngoma mwana mboka te? Non, ils ont un club des étudiants francophone. OK. Club des étudiants francophone. Donc après ça en tant que moto à distinguer pour valoriser la linguistique, linguistique voilà. OK. Merci beaucoup Piroger na onyo so beteli biso parcours na yo moi face be na obat pe ba bakate mais talent eza. Koyembeza toyoki ninga misi ba voix na ba voix ba DJ ebimi en tout cas sans te flatter on est fier de toi tant aux ana bon il faut tonzima yo on pesa pe donc on pesa ebelo ya pe na ba style na yo lelo na ba émission ebele na ba kisasa on ekoma ka oleka na ba débat na ba lingala makasi wana boya kangi boy muto aya na conception yi ba lingala facile pe ya muto aya mana masola ba lingala yi merci. Il faut te reconnaître que tu as un bon mot, tu peux valeur, respect, on soit ça là. Si que Piroger tu as mutu moto nga to tunayo. Oui. Et banda au salon nengeni tamba batato siko Piroger a omele pa wera me kana ki quit. Bon. Akina na mona potote tout ça banda salon ni. Bon, na ebeka ki ils ont bateau, laissez les gens parler. Atapene na la poto il y a de ceux qui parlent Piroger Kimi, Piroger Longwe Wenge dans la vie tant qu'on vit bato bando lobakaka. Omoni mutu tanga vivre tant que oza mutu mo o démarquant na musala, oza lo rola mboma kotela na nzete. Kolemba te baba bambo mabanga. Babando boka loko toujours mabanga, babando luka toujours ba décourager yo mais tant que ozali mutu, ozali na vision la pembeni. Non mais attends que mutu zai quand même décourager. Non, ça ko swanga naza na mai na makila mon frère. Ngatu et on a swanga parce que ngala bandi koza na wenge kala. Et ngai Piroger na bandi ko travailler na wenge na 2009. Bezana ba massa msu ba yebele pe na simalanga me bakenda poto liboso nanga. Quelque part au bande na bande ko mitu na sala ma benini. Voilà. Pourquoi ba ucha ba tutu na liste nga ba cha ngate. Même ba voyage. C'était une façon ya ko former ou bien ya ko
Il y a côté la patience na éviter zalaka. Ouais, ezaki façon reformer nga. OK. Le roi de la forêt ba neko former nga lingaka tant on ya poto ezala ndenge makambo ezalelo. Eza n'impact parce que batu bana bango poto mais muto ya poto ya impact. Et le roi Pi Roger azalate. Ouais, pe na business class hein. Na business class. Talaka na poto sans concert, sans événement moko boye na ye mais tande na ton di sabatu na hôtel. Ceux qui quitté Château Rouge, ils ont problème. Vous comprenez? Ceux qui n'ont lobby au salinga plaisir fort, aux agents na Château Rouge, na plein ya qui wana menga bi me piroger. Au bunga na comme luka me piroger azawa bi tala plein ya batu bazo kanga ba fo. Na mindele lo ele kela kinga nga bi. Ba bi piroger ndenge ni ba kanga ba orthographe. Na koti salon de coiffure mo wana il faut na mindele comment bazo kanga ba photo. Na nga yango pe na tuna zu occasion coup na bayebi ondengi bayebi ondengi bandela bazaba na wa bende ba mindele bazo tuna mais ça c'est qui ba bonika mutu mo bato bazo eza curiosité tellement bazala ke belé bazo ya mindele bazo tuna il est qui alors ba de qu'on a biso ba compatriote na biso ba yebisi bango non c'est une star de la communication de notre pays. OK. Il est chez un grand artiste, Werason. Vous connaissez Werason? Ah oui, Werason qui a fait le Bercy, qui a fait double Zénith. Babindele, oui, Werason. Ah, c'est lui son porte-parole. Babé, un manager. C'est lui son manager. Ah, au moins, maman, monsieur, excuse, est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Pas de problème. Déjà, Mundela, c'est une photo, ça, non, félicitations. Parce que ça, master belé na Congo, babé, un leader, mais attends, chez Gab, quand on a une photo. Si vous conseillez aux gens, vous pouvez pas bateau, bazana orchestre, oumeli, déplacer raté, voyager raté, salaka, malgré 7, 12, vous conseillez aux copés ça bango. Patienter. Continuer à patienter toujours. Continuer à patienter. La vie c'est comme ça. La vie c'est toujours patience, loyauté, fidélité, surtout fidélité. Ne faut jamais envier na orchestre baninga po moni kuna ba memaki batuna bango yo olongwe pa na yo okende o ba memo kuna. Tu as déjà été tenté par un orchestre, oui. Chef de président Moualinga à Zoayo tout ça? Plusieurs fois, surtout ba moment on a pas moyen tout ça. Oui, nga batela nga voiture, batela nga salaire na kini. Tandis que nga na kini na voiture te, na roula na ba wewa. Même mutaile besoin voiture yango. Batele voiture yango. Salaire pe yango tout signé contrat. Au tali que muto yo depuis kalana pourquoi atela ingati. Muto yo azape na oaye pourquoi tele bangote. Mario tela nga. Il n'a pas besoin de moi. Il a besoin de salir Werason à travers moi na OPC espace T. Nzamba za juste nzamba. Au moins ti na ya poto na bandenge na yebo nzamba amoni que moi mon balo azali fidèle. Mais ça me fait plaisir parce que puis je semble là on a senti au mot il y a bien ça langai. Tu n'es pas tu vis donc ta na kisa so tamlo na wewa. Tu es fier au bas que na voiture te na tamlo na wewa. Je suis comme ça, moi je suis sympa, donc, je suis ngai naza mongala ozolo ba oyoza. Je Nazala impressionniste te. Na boye lo kwana. Je n'ai jamais été complexé dans la vie. Félicitations mon frère. Na naza et pas leader moga emba banze mologa ba. Nga Freddy Movadi botikanga na sala. Nazali mwana moto botikanga na luka. La vie appartient au courageux malheureux de kozanga. Kilo ya mobali nde mosala sala pe ozwa. Baweli sambango na vie biso se malembe. Nga nazale pas leader wa yemba papa sia mwana mobali baseka kate o mama lokola nazali na bamoy ngai Pi Roger na milela kate yawe pesa bozangi ekomi kopesa nga makanisa komisala mabe kasi ngai Pi Roger na mviaka te. Eloko moninga ponyo soto ya kokuta na mokili mamona mwa mafila kumundu la vie yo babeta tolote bomengo nde ba meritaka e akasena nzela ya mosala ilingi paresse te o ba malobo wera yemba bino boyoka ngo likolo te boyoka ngo bien ngai likunzi soki na lukite nanya kosalisa nzambe pesa makasi ete nazwa
mokili elingi te bayebasalisaka bato bongo matongoko tala ye akabaka na lolendo oyo kabanzembo wana ba chanson éducative ouais bike maloba msusto ka on na bien te sko na Hollande sko ndenge ozo limbola moko le roi de la Foyemba onzambe tata yo mokonzi osueta moto te mabe na mokili rafle mokuna opesa privilège na moto nyonso aluka kozwa okaba badon mpe bachance na moto nyonso aose kita yo moto sale foro bimalobi nzela oyoka lelo tozali na déserte odia sopaka bamane lelo ekoma ntango ya moto ketangi nde lifuta ye mosolo ezali monganga yango ekoluka moto te da la vie moto nde akoluka mosolo po abikela papa qui ne risque rien à rien yangia maloba na mokili bakopesaka mbwa bilei na sanité wera sona yemba ba chanson mo éducatif ya moninga tina odai na obanolingaka wera otikala pe longa maison mère te na pona ke orchestre ni na lengi o ekokoko na maison mère na Congo na Afrique ezalaka te orchestre elengi o leader apesa bato elengi ata na démarche patron na biso wera sona ta démarche apamba bato baseki basepeli ate telemeli na pamba wera sona te telemeli ka sa telemi bato basepeli kuta yembi nante. En tout cas, félicitations. N'est toujours balubaka. La patience a toujours été amère, mais son fruit, ils ont toujours lingi. Ça la piroger les. Wera sona yemba. Il ne faut jamais vivre voisin sepelandengo zalipe ozanango nzambenda pesaka nangongo yakana pona moko na biso kolandangia mate zala fair play souple adversaire na yo ezabulo na yo gaite non oh maloba bongo donc le roi de la forêt yemo d'abord azali grand pasteur nanga. Siko tochelo image moboye oye bisabiso na image oza et pas dans ma campagne pas de la forêt total image on pona nini olelaki liboso mama silezima pas total image aujourd'hui la poigne mama na ki mile basekanga to bakiso balongona espoir ke bobo manga poto atebele na bato na sope na orchestre na barayo ke na bandu baloba jamais au manga poto donc il a 2 ans non on va faire ça une année maman elle fois non les autres non validité à passeport ça Roger ba tebele ba sepel tening o leli o misma miss ba le mwana mobali ale la raté ozolela famille wana maman c'était pata d'abord les rois de la forêt les rois de la foi tira jamon le baki mwana mobali ale la raté alobande mwana mobali ale la raté donc mwana mobali ko lela mais ale la troté mais ce wana ozolela poigne ba pièce visa ba émotion te papa émotion esengo okanis ne ba Emilia yo avoyage akate ebo wani esengo kolela nanga ebo wani esengo na kobanga nanga ite kolo Yesu azali na kobanga nanga te wera sonne azali o nzambe batela ah oui na tali susi majo yo jour oyo basalenga surprise. Wow. Avec tout ce temps au bateau se monka na piroger bateau bakitisa ba milianga même na ba masalanga moyo orchestre ba msupe ba sekanga ba salanga ba campagne piroger za na botutu piroger boye a voyager raté tina ba poto na mona camionnette mbola biba so inga na voyager na poto il faut ba kata loboko donc na mona bato ba sekana ba petit na mo ba uta papa na za ouais je vois ça mutema libende ozo mituna eske pena solo nazana butut na nzoto nzorande chaque chose a son temps la patience paye toujours na bi nga isa Marie Misa Moyemba saison sèche za la capé saison de pluie tanga moye za la capé tanga butu ezali
Moi si na mobali yo likolo pe na se. Mabena malamu nzambe pe Satan. Ebale pe mokili yo mozwi pe mobola o. Mokuse pe molai yo monene pe mokeo. Yaya pe leki yango tobengi yango la loi de la nature oh maman. Chaque chose a son temps. Non, je vois les surprises. Nana yaki na makamususu. Na kota kabwe. Maman pasteur si de J ayambinga maman qui pure jo komi jika. Oh, maman na ndeni. Mabi visa no ebimi. Oh! Nana ka sa exagé. Na moi le roi de la forêt bête abimika na porte wala ki singa passeport. Ah, c'est normal l'émotion, hein? C'est normal même c'est bima, c'est normal. Plus de 20 ans, oh, il y a humiliation, il y a moquerie. Ne comprendre le mot Benzambe à travers humiliation à même élévation. Ndeko na ngai. Ndeko bazo ko humilier lelo. Voilà. Babengani on ndako la libanda. Komi tungisate o akela azali. Amen. Ndeko na ngai. Yo oyo lelo oyo ozo bela. Bazo sekayo bazo finga yo. Kolela te. Yeba ke Nzambe asalaka na kati ya humiliation. Lorsque bazo ko humilier yo, lorsque nde baza ko élever, élévation no eza oya. Donc à travers humiliation o bato basiolanga basekanga banini Nzambe a élevé ngai ananzela ya couple wera son na mama si de jima pata. Est-ce que yomoko omona raté que est-ce que eza te que famille ngiama basala ngo pona pression ya batute bana pe ko gêner bango mais projet botina obi basali vraiment na bolingo na bango pena. Jamais. Président na wera son encore it. Asala jamais na pression la moto. Asala jamais li comme na pression. Asala nango. Asala kanango na tango na ye. Obit. Alors la kasoni wera sonne. Asala kanango na tango na. Tant lo bana comme wera sortir la personne na batune mbote. Le président Golf Kizola dégâts matériels. En tout cas na PC mbote. Venanga i Cornelius Malongi l'ami perso du patron. OK, tokoma na mabanga. Tu n'a pas sa paye à Gauthier Mascotte. OK. Ingénieur de banque Blaise Zebele. Tout en image siko to moni de la forêt na frère Patrice. De la forêt zobeta guitare et l'équipe tout en image. Il est vivant, alléluia. Alléluia. Au l'image? Il est vivant, alléluia. Na moni frère Patrice Azoye. Famille représentant ni pas na famille moko bien, famille chrétienne. Bazo penda na famille mwana na bango penda quoi. Oui, ba adoptanga. Ngana kenda ti na village ya Moliambo. Esika patron na wera son na botama, esika frère Patrice Abotama, ya Jonas Messe, famille mobimba wana. Ngana mona ndaku ya patron na ndaku ya ba patron na wera son ndaku na bango na monango. Ngana mona église oyo frère Patrice abanda musique. Ngana monango na kenda na kanga ba photo na ba image. Ngana mona ba sanga esika patron na wera son ndaku yemba na chorale. Pobo yoka biloko abimisa bakala ebwingana yongana ndotole dimadangilo idala voilà biloko le roi de la forêt bimisa na chorale. Mais pour na bat balba keno de la forêt za faux chanteur ba yebi musique ata mukete balongo na monde musique est là bango na éviter batrita que faux chanteur par rapport à quoi na lobia témoni monde na biso batu bazana complexe ba deuxiémiste batu bakansaka chanteur première voix be chanteur ténoriste ndé aza plus que chanteur deuxième voix vous comprenez bon bika na tanga ba polémique le président Jiba Maralikolo président we rabeta bakundulu bon batu wana kansa bongo OK muto yebi musique ya bengano musika na longo yebi musique te parce que musique eza note ko yeba musique eza ko yeba note pe ko za na oreille musicale so tel la musique à Congo leader ni na bimisa ba grand chanteur c'est Wera Son parce que za na oreille musicale ayebi ta banzambo preuve que banzambo président Wera Son batu bako interpréter te ba vocal na ye
jour ya mama biala tunaï awe biso Serge Mabiala preuve ane que venanga Suzuki nazo titoyete nazo humilié, c'est un grand chanteur mais tant ba pesaka morceau le roi de la forêt na Zénith à BCBG yo mo ndenge est compliqué kaye pour dire que Werason na n'importe qui te na chant Werason a yembaka na Sorbonne ayembaka voix velours deuxième voix velours ayemba na Sorbonne obi Sorbonne donc bat Miko Saka keno ba Miko Saka soki baka ba interpréter Werason soki ba koka banzemo lokola voici ma main droite obi ko kotango za passe note wana batikelo note voici ma main droite est ouverte ozu banzemo lokola ba ozu banzemo lokola Nazando ya bolingo moto nyonso akozalaka bino bamona ka bongo babetelo ngo kasi kota soko koka banzemo lokola ba nzemo lokola so elelie oki ba note makasi via kenda kasi obetango soko koka donc le roi de la forêt c'est un grand chanteur. OK. O nzambe yokanga ngai mwana na beleli Boale nanga kosila mokolo nini Claude Kapena Menzambe yokanga mawa sumant Oka douceur Wana za Sorbonne Aye mana Sorbonne Mingi basukoli ngai boye na bomata motote. Merci Piroger Mwana Mboka, merci Vinanga pasi mingi mami fina. Piroger nalobia siko de la fonde na beta guitare azo beta bia beta asa ne ba fantu ya beta na guitare. De bazana frère Patrice wana ezaki ezaki à l'occasion de quoi beta guitare ezaki non ezaka bana famille bana mama moko bakutani bana libota bakutani. OK bango tout ba chanter bango tout ba musicien bango tout ba kozaka ba ndo beta ba guitare bango nyoso mibale après non le roi de la forêt azo gratter frère Patrice azo yemba il est vivant tabanemba on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me répète, il était tout blanc. Jésus n'est que du feu, qui n'était pas de ma race. C'est mon nez, ce que je sais. Il est mort pour moi, il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est Jésus qui est. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aimais bien. Oh, Piroger, Mwana Mboka. Na lobi bo, siko lelo, soki lelo, Piroger pena mwana na ye o ya bota. Alobi ke non papa na ngina sala musique. Conseil ko pesa ye. Soza pour, soza passion na ye, soza passion na ye na ko encadrer ka. Yo ozana monde na monde na ezalaka. Na ba tretaka, ba to monde ngo. Na ye biseka soza solo bezalo. Na ye biseka kanga matoi, akanga matoi. Akanga matoi. Est-ce que ça moko omoni nga moko Piroger lo na zale na epoto boy. Tango na bandi kolanda Werason le roi de la forêt. Tango na olanda monde de musique. Ba papa le kinanga que je salue, papa le qui Jacques et Kala. Ah mon papa, je te salue. Papa le qui Léon et Kouchou. Nabiga en Équateur. Père son âme, mon papa le qui Jean-Pierre Bolonda. Père son âme, je l'aime beaucoup, que Dieu soit loué. Nenga bengaye. Ba ya ba sa papa na biso. Pour papa biso ba benga maréchal. Mais Azaki dictateur? Non, maréchal ça veut dire l'aîné de la famille, Azaki social. Azaki muto sang sa famille. Biso to là na salon na ba papa le ki nanga to là na salon. Biso ndaku na biso bando to ndaka bat. To bando là la bongo. Papa ça qui rassembleur. C'est que ba benga maréchal. Mais vieux zo mona teke mona zo beba. Mona zo beba tala Piroger qui là dans monde de musique côté kuna za ba voyou ba nini mona li ko tanga ba université ba tabaki ici tout ça. Balobi papa ça vendre lobby. Mais ce que zali passion naïe et qu'un jour il y a un aussi ma vie naïe je trouve pas le mal. Et ça la question qu'on encadrer qu'on diriger quand le royal lingi lobby et là on Piroger regrette kanango depuis à côté na monde de la musique. Ou a regrette que ça la pas sur le bien et loko vraiment nazara liberté. Le surtout na bakini wana olingala mso tambola makolo ba filmer yo ozo tambola makolo olugala mso netinga na lela dendo mona dendo mo bebe na ngwana na tono yo mo ke somba bakangi photo o akede fa dendo donc eloko wana kaka eloko nini zanga sko Piroger asala ngote depuis azala monde wana
na mona musique ezate koyemba na yemba koyemba na studio na yemba na studio elo pe bimi badoraki concert na beta théâtre na sala pour na linga pe théâtre na sala théâtre pe sobe que je salé na mona kuta zape na Paris porte parole na zali ba voyage na sala o etikala ka poto yango na ye. Ok, ça va. Merci beaucoup, Pi Roger. Tokom na rubrique na biso babengango moment de turbulence au solona Pi Roger. Makambo balobaka na Pi Roger, Syrie, au nyonso juste pendant 5 minutes. Au balobaka Syrio. Donc ils a le roi Pi Roger devant Pi Roger. Au solo linae. Après aux zongi au dédicacé moi quelques personnes. Au balanda yo ba soutenir yo boye ba ke Pi Roger pe azana kati ya miki la zalia tant azali na Congo Pi Roger azar bo benga fo bo solisa boye bi kana ezalaka donc azana kati ya Panama na kati ya Paris tozana ya na kati ya Paris donc bo sunga bo kutana bo mona na ezate kaka so bo kutani kaka il faut bo liberté moi président c'est ça là ka bien tous les cas liboso ya kitalatala yo solo na Pi Roger Jordan allez Pi Roger oza liboso ya Pi Roger. Ouais. Roger nga luka yo. Mwana mboka Pi Roger obike na luka yo pour photo solo là. Ça nga longa na lunette. Vous avez 5 minutes parce que tu as déjà dans 12. Tu vas 5 minutes jusqu'à 17. 5 minutes maintenant solo makambo to ba to ba pour na Pi Roger, ya mabe, ya malamu, opposer ba question Pi Roger peut répondre. Vraiment Pi Roger neni. Za garçon mo bina linga wa, avant na linga opposer à sympa. Aux garçons molinga musano toujours attend ça va émission leva musala aux ponctuel et là on a ce plan no binana wana on se sacrifiera pour na musala na yo linga musano olinga tata basi to wana vraiment Pi Roger na linga ro mingi alors continuez toujours bongo au moni musala za papa pe mama musala ne futaka musala ne pesa mutu valeur donc so salaka aux ana valeur na société so sala raté baba no monoga mutu pamba bongo po ça l'a raté mais Pi Roger naza mamba solo na yo nena yebana ozakana ko yebana obandoza toujours sujet ya ba provocation obandoza toujours sujet ba calomnie ya ba lesondi na mamunyo surtout alors na opeso a conseil kitisa mutema oza père de famille soki ba tumolio obeso ki ba lobi mabe pona yo beta pe kara soit esprit à Kabila. Moi, je joue là, tu sais pas Kabila na vino. Et vous avez soufflé bien. Mais vous avez déjà un garçon bien, gentil, vous avez sympa, vous avez courageux. Côté un bien, encouragé à Kayo. Vous avez courageux, encouragé à Kayo. Continuez bon, mais ma belle non peut sous Pi Roger. Vous l'ingandez ma belle, soit l'ingé moi si. Au cours ça raté, bah n'inga ça raté moi samla, mais au cours ça raté au lac ça bolingo fort. Y'a moni. Parce que vous comprenez la réalité, on a donné des yuma. Est-ce qu'on a 2 minutes Pi Roger? Pi Roger. Et là, on a l'ingara yo susu. On a l'ingara werason. Mon nom l'ingara werason. Zalaga bongo. Continuera toujours bongo. Fidélité zarelo mo malam. Il y a susu mutu na l'ingara Pi Roger. Aux Arabes chrétiens. On dit comment Nzambe tona mnona yo osambelaka. Omoni merci Pi Roger mwana mboka. Merci Pi Roger. Bon, tellement qu'on a Pi Roger, s'il te plaît. Tellement qu'on a. La dernière fois que tu as levé ta mère, c'est une femme. C'était quand? Pour faire quoi? Donc, dernière fois, oh, tomboli lo boko pour bêta moi si. C'est qui quand? Non, je n'ai jamais fait ça. Ça t'est déjà arrivé à Obeta moi si? Non, moi si c'est être humain. Moi ça c'est ressemblance dans ngai. Montalonga na mopanzi nanga. Ça la bête ça la mi bête na moko. Donc na Obeta moi. Et ça na moi si moko pesa assez alinga yo. Ye moko. Bazar bele balinga. Attends surtout na. Yo ponzimaka? Ngalinga moi ça linga, tenga linga linga moi si. Oh c'est depuis poto lingi déjà? Bon. Si ko eloko ni olinga de la forêt ça la pona yo. Message moko oye ute pana yo pena. O olinga pena de la forêt ça pona yo. Elona linga.
wera sale la yo déjà asali matin donc yo zaika na poto na posa memo na poto sili en tout cas o bato wana linga yango eko batu te yo o yo moko lingaka ayembisanga na album de la forêt ayembisa Pyrogen album a utilisé mon nanga oyo je sais que bato bana bien j'ai une belle voix mais il aussi une orientation na encadrement na formation à le roi de la forêt na osation plus grand que on a. Merci Pyrogen Mwanamoka de nous avoir honorés. Nous sommes vraiment très contents. Oui. La présence Nayo, c'est parce que c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas Olié Kabo, Lali Kabo comme porte-parole. Il nous a expliqué comment il a commencé au sein des maisons mères, Wenge Musica, maison mère des rois de la forêt. Il a des qualités, un très bon chanteur. À même le biso système à Lingala la Katianine, vraiment, nous sommes fiers. Tout comme dans Soukana Biso, il y a émission. Il y a les gens qui nous ont suivis au Balandara Biso. Vraiment, là, je pense au docteur, les têtes à don dédié, hein? Les fantômes don dédié, les fantômes congolais, quoi. Donc, il est place à Zalé à Miebi. La fondation Folique de Madame Liliane Kiako, quoi. Sorti officiel les premiers jours au Kalamingité. Banaba Congo du côté Bozali kuna kitoko bo soutenir yango maison exotukine à Nancy Kai Katindo place Ozali en tout cas Boyeneza la toujours na Bénédicte na Pointe Tata Kabino Patrick Belanga mon ami personnel Jojo Mavungu Guilain Basile acteur Kafako na Portugal place Ozali na ni Basile bino to bambote na bino Pyrogen tu peux dédicacer moi quelques bateaux yo ba fan de Sakayo ça la moi bien. Bah oui, la Kinshasa nazo pesa mbote na ya Théo Zambrota muto aliaka dollar ilala te ya Théo Zambrota très social préserve la Moussaï na pesi mbote na PDG Malum Avocat arme fatale na pesi mbote na boutique Frata Mode na Lyon boutique Frata Mode na Lyon et pas Dadi Lukombo balobi habillement kitoko pour la bien kende na Lyon na boutique Frata Mode bango kuna bazo sala la livraison même na Chine. Même au Japon, même aux États-Unis, comme Solo Bilamba, boutique Frata Mode. Na pesi mote na Emma Sonangol na Lyon, pourquoi pas couper sa mote na président d'homme na Lille, Marc-Claudine Kinwa, Mami Lulendo Bambote, pourquoi pas couper sa mote na Jolie Kachama, Balobi Kana Sikre. Joli Kachamakana Sikre, couper sa moté. Je salue PDG Malum Avocat, Yannick Kuba, PDG Ali Maïmona, PDG, je te salue. Je salue tout le monde, président Didenza Oufum Nero. Je salue président Darly Mongo, le manager brésilien. Oh, Darly Mongo, mon ami personnel. Ouais, Tonton Kikoula, je te salue. Je salue M22 Business, Fiston Ituku, représentant valable à panneau solaire. Et je salue le boss Jimmy Belao, le millionnaire congolais. Et je salue Serge Makila, les dragons de la monnaie. Mais Moutoua Bongisi Lembalelo, c'est Serge Bangala. Hein, Serge Bangala, je te salue. Guy Basket, mon condamné, double continent, Guy Basket, Fire Basket. Je te salue, Fire Basket. Et pourquoi pas, na bienvenue Ngoyi. Papa Nabiso, donc, n'a pas si mon théâtre. Et ce que vous avez la Pyrogen, il y a Jean Souka, Pyrogen, il y a mon Mboka. Je ne sais pas si j'ai oublié qui, mais bateau tout vous soutenir Rangaï, n'a pas si bino bambote à trop. Merci, merci. Et Blaise Zebel, le Balobi restaurant, le meilleur restaurant à Katia Panama. C'est Blaise Zebede. Merci beaucoup. Pourquoi pas la Moutounangaï, Like Makengo, ba voiture belée. Mais oui, c'est pas monter Koza, il faut signaler Bango Koza. Yebi ba tout na boka na baby de Nazalia. Yebi Koza. Dès que l'homme Nazalia. Vous avez pena Bango. L'homme Nazalia président Golf Kizola. On a président de président Golf Kizola. Hier tu m'as sombeli na billet pour na zonga kini. Oh c'est là. Ah ça solo la bien. Golf Kizola. Mais ba toi ko kimat. Na kimanini. Ke kimi. Kokima ozolo ba ke baso le biyozo na kina compense. Ba tu kolanda tala. Papa le tumba Mokili mobongwani mingi tokomi kozonga na tangwa Sodome na Gomora. Kinshasa ezalaka boye te tangwa kini malebo.
Merci, solidarité. Merci beaucoup, Piroger, Mwanamboka. Mesdames et messieurs, nous vous signalons déjà que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Là, je pense à Dadou Mizoa, Dadou Mizoa na Kolwezi. Ah ouais. Kota colonel Franck Ilanga, ordre national. Giwa Wina, bango tout ba côté balanda biso, mon ami personnel aussi, je pense à toi, Alou Kiwa Mokonzi Abanzibu. Donc yo kanga bango, nous sommes déjà presque à la fin. Nous vous signalons que n'oubliez pas la télé, qu'est-ce que j'ai dit, Image Prod disponible pour vous. Contactez-nous. Nos contacts sont affichés au bas de vos écrans. Contactez-nous pour vos événements, fêtes, anniversaires, mariages. Contactez. Un grand merci aussi à notre réalisateur Jordan Mizo. Zuelanga image bien. Zuango bien. Jordan Mizo. Donc, un grand merci à toi. Sans oublier Faya Basket, le directeur des programmes. Merci, bonsoir à toi. Salut.